Moussa to salaka fruit na premièrement faut pas y baouti. Vous comprenez? Sur ça théâtre ba bioté à quoi sert? Il y a beaucoup des artistes par hasard. Hein? Il y a ba fille na mona ngo na biso. Moussa ça neka télégénique ki toko. Asali ki nduma sai ki ndume simbita bina ke boka ma théâtre na te ki lona ko ba mibale belé. Mais il y a beaucoup de gens bazoya ko pesa image à mabe. So comme star on ko zo basi ya bato. Au commis artiste à mon nez, comme Kolingami Bali. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bonjour, magnifique journée à tous nos fans partout. Bisikano Sobozala. Bisikano Sobozali, bafan na biso nyonso ya Pelo Pro TV, hein? Talaka Pelo Pro TV le long de makambuya ya tozali na émission na bino obolelati. Na présentatrice na bino Myriam Misambuya Misa na bino obolela, oboyebi partout tozali wana na musala obopesa biso ya Royaume des Stars. Royaume des Stars ezali wana une émission où ils se présenter, où ils laksa biso ba vie privée ya artiste na biso. Donc tozo kota na mozindo vraiment la kati na sie ya koyeba vraiment ba vie privée ya artiste na biso. Qu'est-ce que artiste azanani il faut ça la nengeni il faut ça la nengeni na musala bopesa nga yango lelo na utiko kundola oya bino na kangi ngolo na bino na ba poali na nyonso donc oya bino mo boyebiti to découvrir on a bino mo bozana bino mo bomona to kendamba moko directement vraiment yeyo azanga kuna loba mingi te bino mo ka bomona ti bino mo bomona to kemba mombo mbopoto ya likambongunga. Bonjour artiste. Bonjour la grande dame, toute la ville en parle. C'est un plaisir aux ensemble na yolelo. Artiste nanga vraiment na mono calais ou kenda wa papa na ngai. Non naza. Mais non tous les studios so kena ponga azala. Non mona hotel. Na biso nazali. Looking na ba répétition nazali. Looking na TV au monanga. Looking na réseaux sociaux nazali. Donc naza vraiment présent. À part ça bonne santé. Santé ça bien, Dieu merci. Tout ça. C'est ça qui bien de cette émission. Donc, le col a fandi dans le loba. Donc, ma santé est très bonne. Bonne moussala kas, moussala kende. Très bien. Le preuve en est que yo moko outil na répétition, moni toujours répété. Donc, nous ce sont les cas très bien. Ok, artiste na bisonga vraiment na lela ya trop ouais. Mais ba fan na biso pesa vraiment bazo landa o ba lela yo vraiment to kaka samba. Donc on vraiment to yeba papa na biso pesa biso vraiment vrai non na yo to kaka samba manioko frite. Est-ce que combo papa na maman vraiment ba pesa yo ezandi samba manioko frite to mususu batamina se wana papa talisa biso vraiment. Bon, ngai vraiment non na ngai eza mukenge. Mukenge poste nous a bantu. Prénom na papi wana no ya famille quoi nanenga musala samba mbiaka manoro fruit wa combat théâtre mutapesa nga combat samba za pe asona mon vieux Loli Messi atika bisa kufa azaki l'un des producteurs mutu ateka ba ve bodo na batana na mikili ateka ba masasi ba mindoni ba tebe ba elombe ye wana mutapesa nga combat samba manoro fruit mutapesa nga phénomène sobe comme manoro fruit donc nous avons entendu que nous avons papi na comprendre que nous avons parlé. Mais nous avons samba na yebake ayebinga par rapport à télé donc c'est ça. Donc comme on a vraiment des poyo kango donc ça te plaît vraiment il s'appelle ça nango yo o s'appelle là non nango. Comment wapi? Ya samba manioko frite. Mais ça comment na musala? Musala to sala ka fruit na premièrement faut pas yeba oti. Vous comprenez? So ça théâtre ba yebioté à quoi sert? Nena tambula boye elongi ozomona ça passe partout. Na cause na difficulté moko boye. Vous savez pas, à des fois tant dans beni na mitu kate zaki pe boye, osata sunare mbulenge beta, mais fan mo boye amemio na ka ke tiko tina pale. Ça pour azo reconnaître yo. Vous savez pas, so ba ozo sa musala azo reconnaître te. Na musala na biso boye ça ils maka gagner. Donc c'est un plaisir non kenanzela mtabenga ta ngai jouna kutana à l'époque président de l'Assemblée nationale son excellence Vital Kamerhe. J'étais émotionné. Il y a un combo samba. Il est quel Vital Kamerhe benga. Vital Kamerhe. Oui, à l'époque. Oui. Maman ma Olive Lembe. Tomata avion. To kende. A tout le monde samba et okenda wapi. C'est par là que j'ai vite compris. Moussa Tossar, Moussa la Zobezate. Donc biso ba biso na ba couche nyonso. Présidence, primature, Sénat, Assemblée nationale, bas ministre, bas joueur, bas population, donc bani.
sala musala yo bien nzamba yebini na a foot liboso donc c'est ça. Ok, merci artiste. Artiste, bête biso no moi li solo. Poto yemba samba oto komo yeba lelo, batunyo so ba apprécier samba manioko frite, samba manioko frite. Papa, ibande no ndengeni parce que ce n'est pas facile hein pour les locaux ma ozali partout dans le monde entier mo bimba ba yebi o papa. Ibande la yo ndengeni ni. Donc ezala no ndengeni papa bête biso no moi li solo, biso nyonso na ba fan oya yo. Pour la salle théâtre ezala qui passe makasi. Papa na ngai abana kolinga mingi na micha esprit na classe mais na bana ki ko sala ngona na ko batama olola ngaso na sala théâtre za pour na na masasi kabamba wa salongo wala za nona donc mutupna a populariser na musala za kabamba non non propre il y a salité non oncle toza ku toi na date to perdre koko na biso de maman aboti bango aza kufa dans paix à son âme. Donc, il y a des propulsés. Donc, le théâtre n'a pas mais maman n'a pas encouragé dans la salle. Mère a botinga. Père son nom Véronique Chibola. Il y a encouragé. Il y a qui passe mais na skembi pe na musa na banda kala. Au moment où je vous parle, na zo qui na 20 ans de carrière, 21, 22 ans de carrière. Banda kala. Na banda premièrement, na église, ngaza chrétienne ou apostolique. À part église, tout ça, le groupe n'a pas boy, mi qui peut me compter, Yanjili. Tolongwe mi qui peut me compter, tu ne peux pas mettre paille. Mettre paille, tu ne peux pas mettre paille. Tu as sous groupe n'a pas mi qui peut te commissaire les attaquants du Congo. Papa Kolongo, voilà les attaquants du Congo, n'a pas lombe. Et Simba penate pas lombe baba, n'a pas sans souci Simba te, n'a pas fermé depuis 2003. N'a pas tout ça lelo. Donc, n'a pas carnet vraiment bombé. Il y a à chaque fois, la personne a merci. C'est lui qui a fait que Nazala, oh Nazalelo, Samba, Nayebani, Nazal vraiment image moko, donc figure emblématique, il y a groupe Lisboy Fondation Sobe. Merci papa. Siko idole non vraiment Azala qui n'a, nous vraiment peso sentiment pour bando ça théâtre, élèves vraiment qui non au talibwe, ngape vraiment il faut na ko malukwa mutuana. Vraiment Azala qui vraiment nani oh vraiment pour ça vraiment la musala oh que non yo peut le comment ça théâtre ndé Azala nga vraiment mutondo linga makasi mutapesa na posa musasa na noko na kaba masasi il pas Azala qui artiste ka oh oui masasi de oui na yo ka yeme tout découvrir parce qu'il va me souper ba yebi ya yebi cameraman a yebi masasi c'est un grand acteur il y a groupe Salongo hein kaba masasi cartouche. Il y a même des personnes qui ont posé ça. On a une tournée façon à jouer. So talipé moi batik musu na zaranango natala etro. Na memango sur na nenga ki sama mbiara mano foot mais na notala ye moi trop et puis na no ngami ki sweswe. Et puis ki sweswe. Na yebi. Ki sweswe za ancien groupe sans souci. Façon à jouer na ye na na ko apprécier. Baza bateau ba tindi kanga na musala on a sepela na partie na bon. Merci papa. Papa yo aux artistes moi ya leloté, aux artistes moi ya kala. Peut-être selon avec yo tokoki moi koyeba moi makambo ebele. C'est les biso non analyse papa. À l'époque au bino bozala théâtre à kala, na théâtre ba 2020 à lelo. Donc différence nini eza vraiment. Pesa biso non ya kaleza ki ndenge nini, ya lelo e komi ndenge nini. Talisa biso vraiment toyeba non moi mo sosol muke avec yo papa. Bon théâtre à kaleza ki bon, peu ezaki classique. Biso lelo neti o ngana salanga sa théâtre populaire. Vous comprenez? Mais kala ezaki bien organisé. Aujourd'hui, on a l'histoire du début à la fin. Aujourd'hui, on peut se battre à côté. Donc, on a bien peine à l'histoire. Ça, c'est un. Il y a les lozali qui boudi. Moutaro, dans l'introduction, développement, tant qu'on a la conclusion, on a moins perturbation. Moi, contraire à mon aya qui est le angwa. Et à part ça, quand la paix, on doit boire ma banga. La dédicace, c'est ça qui met bien là, bien classé. Mais il y a au monde a parole clé. A boy de ko ko la parole na ye clair zanango. Ti maman nanyo. Ti maman tata nanyo. Ti. Oso mo différence wana. Ya kilelo. Na kala différence mu keza nini? Neti na ba salongo. Bano bima libana tezaki trondako. Oso comprendre? Wenze ba créer na kata ndako mobwe. To sala nini yo na ba kala kata ndako mobwe. Lelo moi différence c'est ça. Au moins la personne muto ba sala moi théâtre. Au centime, on va képer Wenze. Le parking, au centime, Moutou, à quel parking. Mais,
Tout le monde équivoque dans le théâtre à Kalamabete. Théâtre à Kaza référence na biso. Biso, to se référent à Batouana. Basa ba grand tilelo. Donc c'est comme ça. Moi analyse nga ko sala par rapport na moi mukie yango. Papa conseil ni to ko pesa bango. Ba bébé na biso to ba yaya na biso bango pe ba komi kolanda bino ba comme artiste lelo. Moi to zong sa bango moi mukie parce que ba zonga non pe na nzela. C'est là yo papa conseil ni no ko pesa. Bon, ngala yeb saka bango dans mon kili lelo ba comparer un ancien à une nouveauté. Ancien au l'ancien, nouveau au nouveau. Dans mon jeune talent ya mikolo ya théâtre, surtout ya théâtre bazara ba impoli trop. Bazara pe ba ingrat. Bazara pe ba irreconnaissant. Que reconnaissance c'est raté. Tout ça na respect wana ya ba kulutu. Peut-être aux grâce lelo mukile yebio mais ko kansate ko leki fait masumu. Aux grâce lelo batu ba yebio ko kanisate ke o leki ka ba masasi. Non. Biso ba oya lelo toluka ba oya kala tozora mayele po etinda biso to ke de l'avant. Et non ya ko critiquer bango. Non. Comme qui dit ça, yango nde to mola mutu. Donc c'est ça. Po biso tozala lelo total bango. Alors, ata to lelo, to leki bana ba succès bango baza consulter. Mais to barke baza ba icône. Respect wana, c'est une bénédiction pour nous. Donc to bosana yango ti. Si papa ba fa nyonso pro TV bino mo bo monati. Bino mo boyoka. Nem se bino boza décité. Avec Samba donc azap donc to kokolo ba papa ko azate ke non ya bimi ba 2018 ou 2020. Ya za père ancien. Bon sentir hein. Bon comprendre. Dans notre beau pays la RDC, il y a beaucoup des artistes par hasard. Hein? Il y a ma fille na mona ngo na biso. Musu sazaneka télégénique ki toko. Asali kinduma sai kinduma simbita bina ke boka ma théâtre na teki luna ko ba mibale belé. Mai. Musu alinga fille mona kwa fille nga linga raité. Altema za manefo bela azamwa bo abina na boka na théâtre na yeba na bona linga ba se belé. Chez nous c'est le contraire. Nga na saka musalo yo po eza nga eza profession nga. Na sala rango te pour la moi si mo boy pour na tata mo bo non c'est ma profession moi. Je nourris ma famille na musalo yo. Nazo bota na musalo yo na bali na musalo yo. Tozo voyager na musalo yo, tozo vivre na musalo yo. Eza musala moko eza noble, très noble même. Mais il y a beaucoup de gens bazoya ko pesa image ya mabe. So comme star on comme ko so basi ya bato. O comme artiste amunene comme ko linga mibali ya bato. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Acteur, artiste oza muto apesa conseil. Tango so pesa conseil. Je me fais ça ntela bien. Comment on peut savoir tout conseil moi OK ntela tengama. Nanzamba au sepala ngote. Vous comprenez? Donc tout ça ba évangéliste. Quand nous évangélisons, bisomoko premièrement il faut tous là ba exemplaire. Donc c'est ça là on a robaksango. Merci artiste nanga papa nanga sko to nito kota sko na carte vraiment ya masolo donc na mozindo ya masolo papa nanga. Parlons d'abord nom de Lisboy Fondation. Boni santé kuna ya Lisboy. Ouais, groupe Ezo qui est très bien. Et puis le fermé les sobé. Le roi du rire, avec une répétition, te répéter, te répéter, te retourner lobby après dimanche, à talent bisika to. Donc groupe Ezo qui est très bien. Bah tout va bien, ya mabé vraiment zaté hein. Nous mon groupe ya mabé vraiment zanango. Non, tout le monde est là, on travaille, il y a la communion, il y a la fraternité, il y a l'amour, il y a l'obéissance et puis chez nous nous avons l'obéissance inconditionnelle. Donc tout va bien. Papa merci papa nanga siko to mona ki okenda ki te papa olongwaki mais ozongi lisusu na nzunga papa betela biso na lisolo elo nini poussé yo bisiko okenda ki omona ki nini elo nini sala ko lisusu zonga lisusu papa betela biso na nanga obeta na masolo ante po balobi so mwana angulumi azonga asusu na nguluma tatambula pona libela lokola na otuninga question na koke mulaite soki mwasi na mobali baswani jour au moins moi c'est mbay ba solo ba susu bozongani bosonela ki ninyo bobundela ki ninyo bobunda su jour ninyo ça n'a pas importance yo azomona bato bakabwana ki souci muto ezala bakabana sute bazala en communion po bakende liboso donc ça va les passer donc naza boye baraka naza na groupe nanga tout va bien naza ça c'est pas so balobaka brique moko ya samba ezali awa etonga ndako ya Lisboy Fondation toza bato to banda na ye na groupe
souci de tous ensemble. Il y a un peu moins dans zonga tous ensemble. Papa et toi et banano initiation il y a un phénomène sobé. Parce que quand on a groupe posé belé. Pourquoi chaque fois qu'à samba sobo tourner plateau ou rôle, so ya za papa il faut za moine. Ce qui yoza patron, il faut za moine musala. Beti la bisonon parce que basé belé ba musus ba venant bazoya. Papa kakayo et za kana on igno. Bon, premièrement, samba c'est le fruit d'un travail bien fait. Ça c'est un. Le deux, samba c'est une tête bien faite. Vous comprenez? Alors, au moment du théâtre qui n'a pas balé, nous avons une équipe na biso ya Léopard. Biso nous avons plaisir. Surtout que Trozon pour toi au bêta. Tu que Cédric Bakamba au bêta, Mbokana au bêta, Bolas au bêta, Nani Yannick Bangala au bêta. Tout ça confiance, c'est la cohésion et ça. Ils ont construit l'équipe ça. Déjà pour biso. Nous avons un secret moko, nous avons un phénomène bien, basé na il n'est pas joueur. Phénomène pas bien. Phénomène na zana ko la ya lali pongi. Ata to répéter te et puis que samba to jouer. So na beti papa puis phénomène na ya banga awa ko beta boto ya boto zoli. Au moins une confiance wana. Na ça na sauver Mikolo Belé plus de 19 ans. C'est belé. To yebani ba je ya moni à se sentir à l'aise sur gazo jouer puis que samba zawa. Ah peut ça passe mon na ochabi. Ngapela bi sont jeune présent nga so akeba on peut s'en passer nga pena chabi cohésion wana yango ça à tout moment bon on peut-être na je rappelle naïe naza kaka le plus le meilleur te biso na glitz boy eza Brésil tout le monde est meilleur so que kota Peter Kilish au monde par Robeta oye kota Pico Maindombe a Robeta oye kota Monsanto Robeta Mukwata pas beti Monsanto kuna pas Theresia pas Nanuchilomba biso to za bongo donc ezaka ngate tout le monde est meilleur donc tant aux autres groupe na biso c'est préparer conséquence pour tous en talentueux. Sans mon papa boyoka bon mona ezate ok non recrutement la nzela lo kwa mapa mate ko felete ayaka vraiment mo bimba pour aiza ku papa j'étais ça va samba na biso papa fais-nous d'abord moi plaisir ba yeba kenon o vraiment samba ne original ba fana onyoso o ba pesa mitema ba yeba kenon to za vraiment na samba ezate kenon ya photocopie o te sous-ité yemoko ba sentir ba yeba li solo na zo beta na bi que Patrick Louye et PL aux États-Unis à Rosepelango sous l'enzongo ami d'enfance à famille les sobé sous l'enzongo Rosepelango et puis bienvenue à sommet appel aux États-Unis à Rosepelango sans jouer d'adi dié là moi nako lupa on ya maki mayoya mais il a le babatu boy Dieu existe et puis il existera toujours pour l'éternité au puis tant tous même dans le passé ça se photo bonne là ngana monyango lelo photo c'est l'émission nazo kata presse na mona ki bien te na moni car mora munene même makala grand car camion man et outi ba kongezo ya ba tozo gang ka pasamba ba tout yo Dieu est grand obi que na cheka bo car na le kinga bo chuna makolo bo et le kina pe na pe répéter Esengo. Samba pardon obuka nga panzite papa ngakula linga makasi no bengo samba te pas samba. Merci au big c'est l'accident munene au monde a pikara munene bongo tala ki nini place outil et belé et tout abattu tout aranga ya on va passer une inspiration na check up le na chua na sama kolele ki o vraiment na chebo l'équipe mon avantage aux amakomilai avantage bafana biso nyonso tokeda na ko chité bino mo bomona ke ezali kambo ngonga bafanya so appel au Pro TV abonnez-vous massivement samba na biso papa artiste okoki ko citer les biso moi 5 artistes mo oyo yebi ke non le producteur mo boyer ke non artiste na groupe na biso te na groupe Alibanda oyo yebi ba jouera bien ke non papa le film mo boezana pona moi 5 artistes mo boye ke non bosa moi théâtre mo boye ke musika c'est non papa ko sélectionner de tina ina a pas ya groupe na biso te ya Libanda groupe te ya Libanda ya groupe na nga pena pur esprit ba bien aura 5 acteurs sélectionner ka 5 acteurs oyo yebi vraiment acteurs o ba jouera bien net na nga na bena non vie de loin pour la à l'aise na bengi na vie de loin na bengi ve Tito obi Tito na yebi papa Tito na bengi na beno kabamba masasi na eko benga Piero
Obena suka son abenga nani. Petit nanga décor. Papa nanga mais to ka ba ba cartonner mikoloti. Ndeti papa na kuna cartonner makasi. Phénomène yo ka sous phénomène sous abimi oyebite. Kiki di oyebite. Bon, Kiki dit oui. Atala makasi. C'est mon frère na PC Bambote. Mais yo tout une question, tout une ndeti. Ko cartonna mutu chez moi ça me dit absolument rien. Mais dans autres lisa yo bateau on a joué na bango, o ezaki na cause à l'aise na jouer. Parce que Kiki na jouer na Kiki dit. Ponika ba oya yo ba konso bangwana ba cartonner d'image biso en mbang. Na yo ponika ba oya yo ndeni papa parti pris bwendengeni. Toi tu m'as posé la question, moi je suis en train de vous répondre. Otuninga isoki banane mais natanga libango ko sala nga polémique té nga polémique té pour le bi banane ko za bango à l'aise so ce que na bino 5 acteurs wana ya mibali ya basi pour jouer bien so tilinga mo santu Martini mo santu abeta kaya osanate so zinga Martini mo santu otelinga Sila Bisalu otelinga mama Ida otelinga la ninga soutanti nanga onani tala kombe kimi via nanga jouer pour la via jouera très bien nanga via et puis na souka lango donc pour tu na plafond et bakata vimona Gabriel fait mission. Merci papa. Bafanyo s'appelle le protivne c'est bino bozade. Cité bino mo bo mona ti bo sentir to zana yé moko don anti stress national na kange baby son e kerni. Non lo baté. Ça va papa, siko na musala na biso papa na ngai. Ba avantage n'a pas des avantages ezalaka ya mutu ya noto zana na posa premièrement noto yeba non quels sont des avantages. Donc avantage oyo zo vraiment na musala oyo. Donc ceux qui le lo vanzobi so samonda théâtre amenga na za onaza te amena sombelo ko kingani te to yeba non avantage yango ezani. Bon avantage na premièrement ezali na za na reconnaissant. Bisika on a niataka lelo na ndimate un jour na rokota. Na kota na président ça c'est un. La primature na Kendek. Na 2 chambres hautes wana na Kendaka. Vous comprenez? Et puis nazo faire nourrir musa famille na musala théâtre. Na balika na musala oyo. Nazo bota musala bala bazo tanga kolia kolata kala musala. Donc Dieu merci. Ça c'est en globalité hein. Donc c'est ça. On a comprendre que nazo vivre kala musala. Papa, alors, des avantages c'est quoi? Les avantages aux artistes, c'est ça moi passé. Au moins, il y a des fois, au moins, de fan du bois. Non, on peut pas se aller par un groupe. Quand on fan du bois. Mais si on a besoin d'aller par un groupe, télémia. On est toi, cholanga. Nous avons des réseaux sociaux comme filmer un banc ou bois qui ont. Mais bah, bossani, à part Moussa dans Salaka, dans sa paix humain. Le 2, tout ça battu, tout coup fait la paix battu. Et ça rassure au coup fait les gars moutou. Même la famille outil, même la bataille banda, ça bateau ça bateau awa. Vous comprenez? Moi pour ça nango, mais bateau ça bosse que liwa est un peu naturel. Vous comprenez? Donc moi papa si des avantages aux alentours makasi yango wana donc au cause à porter minare, aux la car. Na yope ma koloti lelo. Vous comprenez? OK. Boss na biso ba tek tendai balaka so ba carte zelaka to bi avec le temps koya ba ya maki mayo ya sisabidimbu balaka biso ba carte e koya nango ba président Godewe tout Cetram service balaka biso ba carte e koya nango ba tozo ba maître fiscal le fils héroïme lui n'a pas de concurrent avec des confrères balaka biso ba carte to bi ke koya nango avec le temps kozana eloko to kozana ngote e koma maka na longité oko finga ozanga lupango. Est-ce que tu as le na mutu? Te. Au final, la zanga car. Pour mes athées. Non, tu as la car na mutu? Te. Tant que tu es en panne, oyeba te. C'est ça. Les amis, mystique. Ba fan abisonyo soto ke dana ko chité malembe. Bino moda ezali kambangonga parce que biso pe toza makam na biso belé o sala mais comme ces amusana biso toza choité, toza na juste pour na bino. Papa nanga. Na poussa non dans papa to tonga. Taka biso to vivre pe à mon tonga papa nangai. Papa que non les lonzamba sungi que non, moi producteur moi boyer que non. Samba yondo zano yebani papa ou melipe na Lisboy, les lo que non na ina produire yo. Au sala vraiment groupe ya yo moko. Ce que papa réaction non ils en ont ndeni. To tonga non to bana se boyo. Bon.
Premièrement, non, rien à question. C'est pas un problème. Au moment où tu as boyé, quand tu as artiste, il y a mon nez, il y a mon qui. Et ça, il faut un groupe. Il faut un président groupe, on va considérer. Non, même dans ça, on va considérer. Et puis, impact, l'héritage, on va présenter. Par exemple, si on les gars, mais on a les gars, tu as vu que voilà Samba, à ça rappelle Sobé. Et Sobé, fermer les Sobé, le roi d'Iri, pas les Sobé. Azala peut encadrer par mettre paille, à où t'as pas un groupe Mukubi. Vous comprenez? Formation au Yazua, les lois à Bimi c'est Bisso. Vous comprenez? Donc, au moins, il va s'arrêter à la théâtre. Au moins, il va s'arrêter à Bisso. Non, ça les missions, Samba, moi Libanga. Fanda qui a to Jiben Piana, to Bina Filé, to Ibraton Piana, on va bongo. Aïe, Libanga faut solo là. Ah, Maramba Libanga n'est to boya. Moi, on peut si Libanga valeur, faut pas toi faire par biso. Donc moi Libanga, moi Zoba là, boboye, pas boire rien. Mais n'aille pas ta combo n'a été. Non, pas que n'aime. Souka, somme papa. Soyez moutoyé qui n'a pas la groupe. Non, pas c'est ma condition. Au lieu de produit, bon ça va. N'a pas la groupe, ça va. Pour na boye. C'est bon, si c'est bon, bon. Mais qu'est-ce que va fermer les sodos? Papa, t'as là la femme qui m'a tout dit, ma soeur, ça boue. Ah, bah bon, yo mon indéni, oh, bon, ça va. Vas-y. C'est ça. Ça va intéressant, hein. Si vous allez battre sous, Nzambe, oh papa, où me la kaka, ya wala nga linga yo makazi. Na kuna zato moi 5 ans benga. Samba ngabite, benga ta papa Samba. Bon, ça on nenga ba congolais, hein. Donc ça, eza moi na nga son tambula na. So il m'a benga Samba, so ta moi toi impoli, il est ton camarade. Appelle-lui papa. Vous comprenez? Biso ba star, ba vedette. Ba benga wala ba combo. Tarabo ba ya wera. Yo mo so ma ke Simba te. Ya jibe. Oh, ya Esobe, Simba te. Esobe, wera. Vous comprenez? Shaingenge, biso za rabongo. Comme si on a casse, papa Samba, quand même, Simbi. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Simbi pour yo lingé za bongo. Mais ce pas benga Samba, normal gars. To mets ça bongo. Si papa to komi da na suka, moi maloba na ba oya yo nyoso balela yo, o ba yo nyoso balingaka o bisika nyoso bazali, zo na micro papa pesa vraiment bango, hein? Elengi o pesa bango. Vraiment la sepeli na mingi na bi ke Bolanda ebele. Premièrement, contact na Samambiaka, Manorofrit, l'homme qui a vu la naissance de sa grand-mère, l'homme qui a traversé la mer Rouge avant Moïse, l'artiste le plus religieux, l'homme qui a mangé des sacs du piment sans faire. Samba, au Gobena, a plus 243, 89, 14, 30, 563, ou bien plus 243, 90, 60, 79, 218. Voilà, au Bengaï, au Kozouanga, vraiment mobile. On a profité de l'occasion. On a fait ça, on a Libana pe à Kinimbote. Nazomona, bienvenue à Sommet à Mobile et à Lidi Mimi Senga. On a fait Bambote. Et puis, on a sanité. Va, Makasa. Un camarade, il y a Papiluta. On a fait Bambote. On a Paris. On a sanité. Sous les Nzongo, sous les man. Quel Monsengo l'a retrouvé, l'homme de Mercedes 2020. Quel Monsengo, il y a la robot, ça note pour Yosab. Il y a quoi, ma dadi dié la Monaco, Lupangu, n'a pas Bambote. Président Godewetu, c'est un service. N'a pas Bambote. Tatenda, Maboko Bank. Babi Maboko Bank. Il y a ta banque, il y a eu ça la rapport, ça la pas. Raison pour laquelle on vous appelle Maboko Bank. Nazaranga l'aise. Quelqu'un a fait promesse à réaliser. Quand vous promettez quelque chose, vous réalisez. Si à l'aise, Tarayosa petit frère Jésus-Christ. Maître fils Kaelo, le fils Elohim, papa Lamadou, mon battre les abattus à Karedi Matondo, on a été Karedi Matondo. Donc, n'a pas si bon beauté, n'a pas santé, fermé le sobe, groupe Mbaïli, petit frère propre Peter Kilich, petit frère propre Peter Kilich, Bambote, Theresia Boluka, Bambote, Monsanto, Bambote, Baome, Bambote, Batunanga, tout Balingara trop, Bambote Belé, donc, Toza, Samba, Yoana, Moutunabino, ceux qui y a corrigé Zalito Loba, Toza, Ponabino, Moutolinga correction, te, Abongarate, numéro Zalibo Benga, Poto, correction, Ciao.
Merci beaucoup. Bisope ba oya bino to le labino hein. Tala Pelo Pro TV et le labino makaz. Ya Myriam na bino pa kokoti kabino te ko. To le labino ba ona so baza libanda mboka na kata mboka to le labino lokola lidi mambote hein. Lidi mambote moi sa pembe moi sa taille hein. Wana na Belgique mama ya yo yango wana ikomela yo couple Willy hein. Yo so balate ya mitali yo bango baza couple we simba tonga. Yango wana ya bino pe yango wana couple Mwambwani to pesi bino nyonso mbote. Précisément à Bordeaux donc to pesi bino nyonso vraiment mbote ba oyanga ke bano muteba mobali ya mbinga talaka yo e mulu baki se respecte ya yo yangwana par Carlos mobali mbanga bébé Carnevi na bosanyo te. À la prochaine occasion, bye 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 yo. Pelo Pro TV meme libino ambiance boya kotale monde boya kotale Pelo Pro TV meme libino nde makambwe Pelo Pro TV naleli